jours. Namoni maman Thérèse alobi soki mwana mukie a manqué mukolo. Il faut que mikolo nyonso basangana. Ba betaye. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la sortie médiatique là, elle a parlé de Davina. Mutali boso ba no betona mwana ye. Mutali boso so ba no sa bongo. Mutali boso ba banda na mwana na ye. Mabandi na dati, bazuye moko mwana na ye moko. Bazuye mwana dati. Dati mwana dati kambala. Et puis bazuye moko mwana Thérèse. Na ba bien kamba solo. Mwana ye teta banda la teva sana sortie médiatique. Pour la 7e bagarre. Hein? Moi, on a finga ya Prince Luamba. Oui, une émission, on a kaka, une émission, on a clashé sur Bella, Sarato, là, 7e. Abandon, on a dit, bosso, abandon, on a Prince. Tout ce qu'on a, tout compte na famille Prince, tout ce qu'on a bandé qu'on a eu. Na Sabrina Bakokani. Toyeka na Saratola yango na lobi po bana ya pense bana mike toyeka na Saratola nani tozi jeune fille à Saratola est-ce que ça na foi ya Sabrina wana et puis est-ce qu'on a bana 7e bagarre mwana Thérèse a lobi même babi que 7e ana bana te tout ça TV 7e bana misato ni bala ba c'est une formation ba apprendre. Mutu a fini, mutu a bisé na boto. Ayebi, parce que abana kenda kwa 7e. Na maman ne ba ke sa lo lombo pa 7e baga ko lia ko mela. Ayebi ke bana 7e baga so o sali bana 7e baga ya yo kanza ko bana maboka mana poto menzo ka baga na Kinshasa. Suko tota misa Sabrina lo makaso kam ba beti mbata. Hein? Moi, na tete. Oui, to telemisi ye, a telemi wana vandi, to si ba na 7e bagarre to tie. Akota ra pa vanda wa. Bango ba lingi ba telemi na Davina ke Davina c'est impoli a manquer. Moi na 7e bagarre, bango ba lobi ke Davina loba ke na vie silasi abota ka te ba ila biso ba vidéo. Ngana bimisela bango vidéo oyo. Moi na ya Thérèse alobi ke belle vie. Ata mona li chomba za na été. Na TV. Et ça, ngana nango. Ngana nango na téléphone na 4 ans pia bino ça. John Mikebi, en tout cas, on va prendre le temps pour prendre cette vidéo et puis on va vous retrouver juste après pour la suite et également la fin de cette vidéo. Ngana nango la vidéo. Tolanda. Et quand tu as peta to bosani nga. Malo pangu mama mkolo wana pito. Azana mupali na ye. Voilà. Mama mkolo wana na bana na ye kitoko lo wanga bo. Na hata kitoko na so papa kitoko suki na kitoko bila mala kitoko. OK. Bino siko ba mikie wana. Boko so taba fœtus te na mamunga. Boko so taba fœtus. OK. Fœtus c'est moi ali chombe. Akata voilà. Na français. Na yebi. Obinga sona loko aya tete no kanga mnono silama. Moi impoli numéro 0 loko moi nezate. Ya so vanda so obligé Davina fa le kanté va senga pardon. Muta ko senga pardon makasi na moi na it. Ba ila biso vidéo oyo Davina loba ke sila ko bota te. Mais ya lobi ngo na TV ya ko mutina ta monyango. Impolité sa moi ne wada ya monyango te. Mais peut-être après am sou mona sali comme yam aibi na été que encourager la TV alors moi abi soki moi na ya ki la sortie médiatique pour 7e bagarre a finir moi na ye. Imagine-toi un peu. Imagine-toi un peu. Encourager moi na nga finir 7e bagarre pour 7e bagarre tane comme moi na ye. Toké wat. Mais ba ko mo 7e la maman. Ah! Ce qu'il y a Davina senga pardon. Davina senga pardon papa ou ya nini? Davina lobi na tete ke yobi mana Ernest Tumba. To Davina lobi na ke yobi mana na mutuboy. Moi mère. Davina lobi na lorote? Mana Ernest. Oui. Davina tikali ko tangele mabunga na sana nini ta? Pour le banini ke yaya maboke aye comme ça que maboke senga yaya maboke pardon. Yaya maboke. Est-ce que sortie médiatique comme Davina à Salaki ezaki par rapport à Bamboto ya pesa qui va essayer de Panama. Faut moi la maman moko bazar sans réflexion, sans raisonnement. On va bloquer mon bobo terre à terre. Solo.
sur la terre à terre. Si, parce que c'est sortie médiatique, oyo, maman la bango apesa qui va tourner pousser Davina ça va sortie médiatique, alors bien si là ça con, ça bourri, ça boy. Ça n'a rien à voir na makambwana. Davina ça lui sortie médiatique, n'est ça normal. Davina le bino ma mélomane. Elle a dit pas que non, yo silas non. To ye kumani, to yo ya tete, alobi bongote. Abi bino ba mélomane. Je rentrais, je peux faire la provision de la maison, bien que dans la place, tant on s'en monte pour d'avoir papa salaka. Parce que moi, si ndeti ya bongo bino bolibo combattre ye. Son atie ma bolon on a c'est bino. S'il vous plaît, bande ko ba téléspectateurs au finga belle vie. S'il vous plaît, bota la tête que dans tournage moi quand tu as provision à moi. Hein? C'est pas pour rien, bon, on a David dans les caméras belle vie na kota ngo makasi po nde bon mon na ba film na liaka ya mukiete. Après je dis pas ça pour que ce pende ni non. Merci pour que ni. Bon luka bo jalouser bo sala pour beaucoup capter déjà atana loba qui c'est l'évidence et que on est très bien payé chez Bella et que Bella est une grande société batamaye le boyebi déjà qui Ndenge Bella elle produit tout le temps c'est une société où ils ont classé parmi les grandes sociétés na Congo. Bellevue TV. Ceux qui babengi ote na deux films ou trois au côté un n'est pas Bellevue pour babengi ote. Na côté un t'es pour cacher à moi encore déjà ça linga provision ce un voilà. Il y a les comme non côté un net linga par exemple et puis problème en bon on a ça dans côté. Na côté. Non même pas c'est pas ça mais moi bon on est famille botanet aux Bato bozo voir la fanatique. O bozo à chaque fois bato va finir à Bellevue ma colo poussière, bato va finir à moi na moi soana boye. Boyebi combien de personnes ba dépendrait pas moi na moi soana. Yebisanga ma beni no belle o Davina lobaki wana. Mais pas Bellevue entreprise en tout cas Gérard bato belle. Nazo yebisa yo. Toza na bato belle ba comédie ba kufa batika ba na bango. Yaya soto bitu ba nolanda Bellevue bana osala nenga kendaka ndenge ba famille na ba yaka pa Bellevue to tchaka caméra ya mokile kanga munoko ba finga sous Bellevue te parce que Bible lobi pesa la gauche droite yeba te droite c'est pesi gauche yeba non yebisa yo osomona eza na makambo sous Bellevue sala ka biso bato zo ngo ba tema meloko to ko bomba ngote to tchanga on écran Bellevue ke no pesa ba mama ya ni ya sebeko lisala ok ne Paris makina non et puis ma maman wana na décembre la fondation ba sala ngana motema ne bolam na motema na ye te motema na ye osomona akeba mama veuve wana ok ne poto mabina ok non te fa mama veuve wana balia akeba mama na bo apesi et donc bongo ye kuta boyi tu insister ka mama te photo cha caméra mama na kutumta ba ka bite pour filmer caméra pour Maman wana ya boy maman na bité maman pasteur wana moi ça pasteur kondo wa kondo alobité sika bazo ba image abitika bana bazo image po loko sali o lesi biso to satanda ki na ngote maman Bellevue le kakala comme bana combien de temps bakunda maman Bellevue na sama belle ça kenda kala ba au moins nazo lesa wana ba maman na au moins nazo pesa biloko est-ce que baza bana oyo maman na bota et bon mtema malamba bota mwana ngwa siko bino mutabongo vraiment ya tete yo ko combattre mutabongo pour ça mwana no pas lo banini ke ça fait pitié tant bolo ba mambo ya ke Davina milliardaire millionnaire tout ça la monnaie était à répondre bino abi un millionnaire ou bien une millionnaire est-ce que a roleka aza kizengi aza zoba ya mama aza maki zengi nga na bengi ya tete zoba comment yo ko kota la polémique na bebe ya Davina tandis que na Davina ba na problème te Davina soko lobe aza milliardaire ou millionnaire et sué wapi abi bo komisa trop et sué wapi donc komisa makambo tozo monati oh moi na nena Davina différence a ina net moi na 26 ans Davina 27 ans. Mais ma commande a fini ça, moi, moi, te moi, ne m'a santé 3 fois.
4e voisin yango aza nango ya monene atambatamba kapela wana mwana bazwake na tirbo davina balalake na tirbo te mwana mobali naoloba no mwana mwasi mwana Sabrina wana bafa na Sabrina na davina bandenge moko mwana esa mwana soni ti kende na fomi tuna na bakwandungu wana nga nasala na fomi kende na bakwandungu ngam na bano loba nga boza oza mwana mabe ozotisa mama na osoni osolane boye naoloba ne boye bamadeso pembe bazoya mpo kaka mabele mela mwana wana bamadeso pembe bazoya komela aubergine baliyebo bazoya komela wana na efomi noyebisa banga be osala soni ozokisa mama bino soni tande bakomedi oyo yabwe kuiti okoya fini ebwakimi tati na niveau ya bongo baoyo osimbela mabele po aya fini pio akimi na oyebiso nzambe alola te mwana azanga tata nanga nde nazanga ye après tout baconseil opesa na change te nde na oyebiso mwana soni nga naoloba nonga na sani efomi mwana soni soki ototala soni ya ye mama yango eza soni ya mwana davina na mama davina asala mabele asala soni lokola Teresa te natanga makombo nasala soni lokola ye te mama davina aza asala mabele masa atambola na soni te lokola mama na mokolo mama na encourage mwana ndenge afingi ndenge alobaki ya belge kaku nalanda yango te mama moko apoto ayebisanga bi me bino bokangami kaka nde mwana ye tete alobaki ke belvie na kobeto mbata me na kati wana loba makambo ebele yaya ntanga aleki asi naloba no nanu mwasi oprince lwamba azali na ndako Sabrina yo kokali na mwasi ya géré comme maman. Mais alors charger bino paiement trop hein. On a ba en tout cas je sali Yamsi Yamba passant. Ati Yamsi Yamba na 4 en tout cas Rose la jamais moi si Yamsi tout ça Yamsi bala. Zela. Alors kana ki makangu tout ça. Zela bano. To vanti fâché Kalombo. To vanti Yamsi Yamba mobile bopona na. Ça chouette. Yo mo singa na mobile ngana ça chouette yo. Ye pas mobile. Otala ma Yambe boy. Otala Ernest to vanti Ernest Itumba. Mobile nani? Ya linga wanga nango. Ya loba ye MC ta yebi ndeni MC na futela kuna. Ah bien. Alobi na mission ana. Na yebi ete. Na répondre pour na fula e. Na ke van nini na pesa mbongo na ke futela na ndako place futela kakuna. Ayebi ndenge nini? OK. On met que journaliste abimisi est trop primaire terre à terre. Abimi zoba moko de jamais vu. Mama wana. Yo lobe oyebi mutu te. Na yebi ete na yebi groupe asala te. Bomba bimisa ba nebele me mutu loko ye wana zwata na théâtre. Oyebi ndeni. OK. Yo mutu bo solola na yete oyebi ya msiyambe ndenge nini. Oyebi ndenge nini ke ya msiyamba afutela na futela na lemba kuna kota lobi tsoki chumumuka soki nini na yebi te bakota ngote. Non que ça non que ndone. Ya. Tofandi boyenga na lobi na yebi ya prince te. Après na ekoloba ke na yebi prince wana na yebi ndako na vanda na suka mboka to ndo salinga na ye. Très bien. Ngane to no si ya yebi ya mbete na yams bano sandeni. Ya yebi ya mbete yebi ndenge nini ke yambe afu abano vanda kuna. Ya yebi ya mbete. Ma yebi pale. Ayebi pale ya mbendeni. Après ça vient ba précision hein. Bimisa na longo bimisa. Maman soni oyo. Omike ba yambe wana so ba yaki ba moko mabembe ba tuta ba leka hein. Vano kima. Ameka ete. Ameka ete ayevu mabo ba yambe ba tala ba biote sote. Mais on peut ça mais. Sote wali dusu. Mais anga momi bo anoki mapale. Ako soye te ce que ça va ligne yambe te yamba yaka ba koko te. Ako lia koko te. Ya so la comparaison lobi to so ka Micheline ba yamba ocho kufa molima ya Micheline va epe mana kimia. To zi Micheline na to tie photo Micheline. To zi photo avec tete to tie. Ta Micheline bi ke yamba to kufa tata mwasi na omikata. Amona jeune. Non lo bano ko mekate Micheline wana oyo to kufa oyo ko mekate wana mwasi.
wana mwasi mais tata mwasi ye mtakoma loka mama yamsi responsable yambe ya lobi ke yamba tia fota mama na yamsa bisa fota mama na bwana ngolo bavandi sie na pembe ne ka wana sa valeur ya mama ya ba yamsi yambe ta ata valeur moi sa yambe azana eta kitoko nini ya zana ngo wana kingo sembwa mielo kwa immeuble ya Sozacom bangba kata na gilet siko batama tala mama silama na oloba na yo meka kolu kiwana kingo mwambe wapi tobenga ba 7e baga ba kingo mwambe tobenga ye kingo mwambe ye mona mama soni responsable ya mama aza ko puye mwana na ya TV abike mwana osenga Davina akosenga pardon te e bongo Davina vana kita senga nani sila uka pardon akosenge pardon te Davina benga ke zoba za mazoba ya solo kolo nyonso basangela mwana oyo asali mabe baba ndako beta mwana na ye po soni eno ye moko mama mwana moko na za soni OK Teresa moi ça soni nda mwana ne baza bata soni très bien ozomona ti soni ye moka salitala pe soni aotanga pe alobi ye natanga mibali ya kitoko akeka na mibali ne aotanga ka mibali na ye abandi abi nani abandi abi tala nini oyo ta mibali ya kitoko nani fendi mobali kitoko yaya omo ndenge esalaka okoyoka moto nzoka fendi palia yo ta ye moto azomibimisa rais asali fendi asali kasabi fendi mobali na ye ti na rais mibali na ye moko alobi yango na émission na yoki yango te basali bokoapiki mobali mpe ezala nango tovanda bisoka na pale moko tout ça yo finga yambe yo kokana yambe mibali oyo bazwa ya salite na bakokai na yambe voilà Bianca Sanga tuka otomboki mutu basala maboko abeli bien te suka kemba kabo Lexi aloka mutu basala maboko mabeli bien te mobali akemba makasi bongo Bianca Sanga yo biva na PD avec Galaxy PD azona akata na baforme nyonso tala silama na oloba no ya te obinga tala na zabo kitana okanda bien bongo Zoom apaleki na TV en tout cas il faut quand même le dire naloba toujours ceux qui parti moko ya corps touché en tout cas corps mon meza ko bela asangisi famille bote mobimba bibo za bembesi bo comprendre mambolo baté na télévision tant beaucoup misake Davina ana mapangu bino mobiki ana carnet de loyer za pour na bato oyo baba locataire je ne sais pas est-ce que Asali Alija ça comprend maman lobi ou pas est-ce que c'est vrai Davina aujourd'hui qu'on confirme que Davina za mapangu za na Jeep tout ça parce que bobe mbesi bo comprendre ko bana na mama kino tina suka mwana suka zalio mwana suka famille bota est-ce que Zuma maele Zuma za maele tablo kolo est-ce que Zuma maele Zuma na okelo souci Zuma na okelo mawa na longo no Bellevue na che Bellevue na makambo na zone sana Zuma vanta mwasi no vanta Davina mwasi nani Zuma ta mwasi na ocha Davina mwasi nani wana mwasi aloka joa kiker Zuma amukusi awo Zuma mwasi na aloka joa kiker Zuma yo moko nanu oyebi kozwa soin bana te ozolesa bana no fufu elala na dendon ozolesa bana poso mwana azokoka kolia ata leka ye te okosombela mwana ata fanta te ozoprefere moto opréféré alalisa fufu elala olobi na ntango kosombela mwana poso ebenda sante na age ya mwana moke wana ekopesa mwana kibeka to eza kopesa mwana ozomona wana ya po besa mwana kibeka to pesa mwana santé obike Zuma mayele te Zuma azoba est-ce que Davina tia yaki est-ce que Davina yaki na cahier de loyer nani na cahier de loyer te Davina yaki na facture
Facture à SNEL. Delphine a une facture, elle est la propriétaire ya lopango. Très bien. Tale sika mutu mutu munene azo comprendre te. Et tu as une confusion. Comment on carnet de loyer na facture des choses différentes. Et dans des choses différentes. Cahier de loyer yango ya prince ayaki nango. Ozomona. Yango de cahier de loyer ya prince ayaki nango. Alakisi bango. Na futa ndako. Ayaki nango. Wana cahier de loyer ya prince. Mais Davina, elle a mené sa facture. Elle a amené sa facture. Oui. Ozomona, aina facture. Bango bayaki na nini? Très bien. Bango bayaki na nini? Alors il fait sur le pan mo boy sous ça mo de ma mettre le belango moi si man pan mo le ngete kama po ba si nga za ba commissionnaire ba nga ba so ba le pan na citas. Nga ba le pan sous so ba le pan. Oh, nga na za ba commissionnaire ba nga ba so ba le pan na citas. Viens na ngam to sa makambo wana. Luponga ba vie silas ya citas ba oteka. Nga na suks nango. Luponga na bango ya citas ba oteka ngo. Viens na nga commissionnaire. Abi na petit place balance to sa luponga wana eza afi nga sa la théâtre ta kutu kombo na ebo nga bia afa mutu bo Ils ont là. Nga zo ka information na suks. Madame Kena basikas. Na basi ba. Tongol Belvi. Tongol na mama Bela. Tongol Bela. Nazu Xi Pechanga. Est-ce nazu Pepe nani oyo Pechanga contre Xi, ça va. Akoma filmer bien nazu Dinana, ça va dans le bon sens ils avaient écriture na ye, ça va. Ça peut akomelake muto akomelake bravo akomelake ba film bien. Ici li. Nazu Cardozo, Cardozo, oui, Cardozo va comment bien. Et Nazu président, écoute bien là-bas, Mibali, tu bien là-bas ici. Tu es comme dans là-bas ici. Là-bas ici. Ici li hein. Nazu Mimi Kabea, pas comment attendre la film, mais n'est pas trop. Là on appelle Mimi Kabea comment bien. Bande pas SB ba comment kat. Bande ba SB. Na comment akomate na koma kuna ekumani Zuma tendresse onani yimo koma mkolo nani sila ya lune abenda shu mutakoma kuna abenda shu ya lule et mais ya lule comme abenda shu bonne information ya lule. Si le Congolais sera brave pour dire non à la procrastination, ça sera pour eux un bel exemple d'avancée pour la République démocratique du Congo, justement pour débuter avec ces bons messages pour la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de rejoindre GMA Télévision pour le compte de ce nouveau, un immense, cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Goma, la merveille de la presse congolaise. Vous nous suivez à Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Je vous dis merci infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez, surtout la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est d'avoir le temps de commenter pour suggérer toutes nos émissions
que nous faisons. Question de bien pouvoir comprendre la manière dont vous voulez que nous soyons. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie, surtout qui nous préserve de garder toujours la bonne santé. Un grand merci à Exode Mikebi, un grand merci aussi à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, surtout sincères condoléances à toute la famille pour la disparition de votre papa qui a rendu l'âme à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Surtout un grand merci aussi à l'assistance des coachs Prince Luamba, un grand merci aussi à l'assistance de Dipina, un grand merci à l'assistance de notre ami journaliste Aris Sapou et surtout on est ensemble. Surtout pour vous informer aujourd'hui, je suis ravi de partager ce beau plateau avec Bianca Zanga, moi dans toute la famille Libota, avec lui qu'on aura le temps de parler sur les actualités. Bonjour et bienvenue Bianca Zanga. Onga. Ngate. Onga ngate. Oiza ngate. Ngate kana ndako. Mtena pala. Kwani? Ngate. Ah nzambe. Aba souci. Atovandi na yo vraiment. Ba tuko kakoya. Ah ngai Seigneur vina ngai nzambe. Merci beaucoup famille Bota oye. Osiko ngai. Ah ngai. Famille Bota oye. Ma vie vraiment sentiment est belé famille Bota en tout cas. Tout le monde a kaka moko poutine de l'écriture maman longola biso souci. Maman a sala biso vraiment tozaka toujours na chai. Belle vie télévision maman Morotie maman Ray Gauche poutine de l'écriture. Babi sayo mama bakozala te bakota la mate sans kocha na miniature bakote kamate po bango bazala il faut ka fa ba chonde na ba miniature vraiment. Merci beaucoup na bandeko tout balingaka biso vraiment libange ko ya na sima parce que Mambozali mabanga na sima ba santé ndeni. Oui, tous pepele vraiment ya mbetolo nzambalo la zo bomba zo batela ça va. Et bateau l'hôpital P, ça va vraiment. L'hôpital ça va, ça évolue. L'hôpital P, ça évolue, ça va vraiment. Donc, par la grâce, parce qu'on a longuement année dans le hôpital. Est-ce qu'il y a 5 ou 3 jours à cause de l'Ibanda? Non, ça non, il faut un mois. Il faut un mois. Est-ce que la famille Bota va soutenir yo? Obi bien que famille Bota. Biso awa mutu pas ces alaraté famille Bota to les raté. Famille Bota même moral donc en tout cas nzambalo la pambola bi. Voilà, un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. On est avec Bianca Zanga sur ce très beau plateau pour parler des actualités. Et je profite également pour dire un grand merci à Joël Maton, le garçon capable, Motomoro bien. Un grand merci à Jonathan Ngoma Grand Lion. Un grand merci à mon ami Louange Cassidon Jazzy, un Canadien depuis au Congo. Un grand merci aussi à mon vieux aussi du côté du Canada. Et pour parler des actualités, toujours avec Bianca Zanga, c'est vraiment une très belle corrigion au Kabolara Plateau pour tout Kabolara Actualité. Bianca Zanga, déjà sur Belle Vie TV, 3e épisode, il y a un film de Assimé. Comment ça évolue déjà par rapport à Ndenge Omoun et la Monde Mambo et Tambola dans la Belle Vie TV. Ma classe matin. Au blog, il se pose à bleu, blanc, mon corps. Ah, Belle Vie Kandi. Ah oui, maman, on a un dengue, Belle Vie. Attends, on a une surprise, moi, c'est le rabatou. On a un moni Ronel dans uniforme. Est-ce qu'on a raisonné, on a dit, Belle Vie, papa Luca prof. Pierron de Mass Teacher. Zoa siko coach d'Acosta. Ah, Poutine de l'écriture, bravo. Incroyable. Ah, bravo. Maman, ça n'a fait. Il y en a qui sont qui papa n'a besoin titenge sana. Sont kaza na bon mot. Azo reconnaître la valeur à Belle Vie. Très bien. Parce que ba innovation moi na moi sana yaka nango yo momo mi vando mitalobité et loko yo ata ba vie golette na Nigeria ba cause en inspiration Belle Vie za nango te. Ata ba poésie lombe ba papa masumba comment na ba film ba sala ba film total ba dialogue contre sans souci. Mais te on se mo baksa. Belle Vie ina innovation sika. O ata ba pays mususu na quotité. Alekine bangote mais ayika na innovation. Ayika teleki bangote ba baza ba papa na ye. Ozomona mais na écriture ba moto ba vanda ba tali papa masumu poser lombe poser kala ba présent na tout wana temps ba vanda ba otala ba bin non cette femme a mérité. A mérité. Très bien. Elle mérite. Au côté la papa Luca, Belle Vie est profil exact et simbi casting et loba. Casting est solo na film personnage à mutu na casting est balani tout ça si comme muta bongo zuma
Zuma Nokoya ozomona tala sikoyo moto ofanda otali bakalite ya belle vie otali mwana mwasi azosala filme aza kopesa le meilleur na ye aolakisa bato ke non filme etambolaka na boye otourne film opesi osali casting na histoire ya filme na personnage na buyo ofanda otala même chose dans Wenzo Chomona ofongoli yaya ozotala très bien ozomona navandi sikoyo navandi natali boye naotala belvi naotala natali davina kuna opesa cours anglais natali prof Pierrot Ndombasi chichor natali gesho engange oba biloko ya boye fo ozala belvi bainspiration oyo fo ozalaka belvi donc belvi ou rien naoloba na yo naoyebiso na belvi mandenge aza bongo namoni casting moko te na kokotya na mutu. Est-ce que abendi bilili te déjà que ndenge bando tchatcha déjà na ba film ba TV na niveau ba Nigeria tout ça ba Soudan déjà eloko zo bomanga yo na bisi Davina va pesa nga cours anglais parce que to solo déjà na lule doti alobi oui ba film ba belle vie faut comme on le kakuna parce que a hauteur la boza passa la casting passa la featuring na belle vie na film na bisi madame Davina Apwa Davina c'est ce que l'anglais au salon rôle nous jouer. What is your name? What is your name? My name is Bianca. Is Bianca. Jamais Belvi Kandi, Poutine et Kriti. Ok. Eh, on sentit que moi si, on travaille dur pour le cannibale. Ozomona, tu as vu que Belvi a ma casse. Si tout ma fille Belvi depuis 2015 jusqu'à présent, elle est toujours. Nibal peut pas bosser dire les lots où vous avez reconnaissance dans mon bazar. C'est bazar. Ah. Bianca, na belé ya ba scénariste bana Congo yo zo boya tam tumo radio. La biloko wana tant presque lomba na koma. Jerry Kobetox. Ya Fioti Ngoma. What's that? Président Modero. What's that? Parce que même ma président Modero sur la komaka. Est-ce que comment soutien? Te ba komaka yo na otangelo te. Il y a un temps que le bateau, on va comment un film qui tourne, on a tant la peine à CP là. Très bien. Non, tu as sonné. À part ça, Bellevue TV, 3e épisode déjà, est-ce que côté ma vie, est-ce que ça évolue? Parce que bien que toi, tu es molo, est-ce que ma vie, ils ont fait ça? Tout bien, tout ça vraiment dans les bons. Dans commentaire, ma paix, bazo checker, bah commenter. Normal. En tout cas, félicitations à BBC Mpoyi. Alors vraiment le mot, bien film, mais au côté total, bana tongo tolamka, bana poko tolamka, bana tongo boita 50 camps à la moko. Effectivement, donc, il y a un petit problème na Bellard quoi. En tout cas, tu continues toujours à consommer film et la biso vraiment tous wana biso tous no stress famille bota Bellevue à l'ambara à se petara biso à se petara monde entier donc en tout cas aimer partager commenter liker na Bellard et ça là vraiment bien. Le 4e épisode hein. Le 4e épisode voilà. Merci beaucoup à vous tous mesdames et messieurs en tout cas c'est pour nous un grand plaisir de savoir que Bellevue TV évolue très bien avec des films déjà qui évoluent chaque semaine, chaque jour il y a vraiment des nouveaux films, des nouveaux épisodes qui entrent et c'est pour moi un grand plaisir de passer ces bons messages. En tout cas, allez-y consulter Bellevue TV, vous ne serez pas déçus. Bianca Zanga, Nabara, une chose, lorsqu'une partie des corps est touchée, c'est également le corps tout entier qui est touché. C'est-à-dire que si Simbi Mora, famille Bota en tout cas, Simbi, famille Bota mobile en fait. Si. Affaire de Vina quoi, si la Bissalou. Si le lot aussi la tête, je ne sais pas. Bah, interprétation de la bandenge est belle toujours. Namoni maman Thérèse Alobi, ce qui moi na mukie a manqué mukolo. Il faut que mikolo nyon so basangana. Ba betailler. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la sortie médiatique là, elle a parlé de Davina. Mutali boso ba no betela mwana ye. Mutali boso so malobi sa bongo mutali boso babanda na mwana na ye mabandi na dati bazwi ye moko mwana na ye moko bazwi mwana dati mwana David Kambala et puis bazwi ye moko mwana Thérèse na babenga kamba solo mwana ye teta banda na te basala sortie médiatique pour na 7e bagarre
mwana na finga ya Prince Luamba. Ça finga Prince Luamba. Oui, une émission on a kaka, une émission on a clashé sur Bella, Sarato la 7e. Abana mutali boso abana na Prince. Tout ce qu'on a to côté na famille Prince, to bana bandeko na ye. Na Sabrina bakokani. Toyeka na Sarato la. Yango na lobi. Po bana ya Prince bana mike. Toyeka na Sarato la nani. Tozu jeune fille à Sarato là, est-ce qu'elle a la foi à Sabrina wana? Et puis est-ce qu'on a pas la 7e bagarre? Moi na Thérèse à lobby. Même babi que 7e ana bana té tout ça TV. 7e bana misato. Ni bala ba. C'est une information ba apprendre. Té, muto a fini, muto a bi 7e bagarre. Yebi, parce que abana kenda ko 7e. Na maman ne ba ko ça le lombo pas 7e bagarre ko lia ko mela. Ayebi ke bana 7e bagarre so otali bana 7e bagarre yo kanisa loka bana maboka mana poto menjoka bakala Kinshasa. Suko tota misa Sabrina lo makaso kam babeti mbata. Hein? Moi na matete. Oui, totele misi ye, atele mi wana vandi to si bana 7e bagarre to tie. Akota pa vanda wat. Bango balingi batelemela Davina ke Davina aza impoli amake mwana 7e bagarre bango balobi ke Davina alobake na vie Silasi abotaka te bayela biso bavideo ngai nabimisela bango video oyo mwana ya Thérèse alobi ke belle vie ata mwana licomba aza na ye te na TV eza ngai na nango na telefone nanga na kati eza na pia bino eza. John Mikebi, en tout cas, on va prendre le temps pour prendre cette vidéo et puis on va vous retrouver juste après pour la suite et également la fin de cette vidéo. Tolanda. Retour sur ce très beau plateau, mesdames et messieurs. En tout cas, la télévision, c'est pas la radio. Et on est droit où on est quand même censé bien pouvoir vous transmettre tout ce que nous disons sur ce très beau plateau à travers les images. Tolandi, vidéo, Tomoni, où est-ce réel? Bien que vous commentez la vidéo. Obinga sona loko ya tete no kanga mnono silama mwana impoli numéro 0 loko mwana ezate ya zo vanda zo obligé Davina fa le kanté va senga pardon muta ko senga pardon makasi na mwana iti mai la biso video oyo Davina loba ke sila ko bota te mais ya lobi ngo na TV ya ko mutu ta monyango impolité sa mwana wada ya monyango te mais peut-être peu am sou mwana sali ka munyam aibi na ete que encourager la TV alors moi abi soki mwana na yaki la sortie médiatique pour 7e bagarre finir mwana na ye imagine-toi un peu encourager mwana ndenga fingi 7e bagarre pour 7e bagarre tane komba mwana na ye toke wapi mais ba ko mo hotel 7e bagarre maman siko ya Davina senga pardon papa ya nini piken Davina lobi na tete ke yobi mana Ernest Tumba to Davina lobine ke yobi mana na mutuboy moi mère Davina lobine lorote mana Ernest oui Davina tikali ko tangele mabunga na sana nini ta polo banini ke yaya maboke ayo comme ça que maboke senga yaya maboke pardon yaya maboke est-ce que sortie médiatique Davina a salaki ezaki par rapport à bamboto ya pesa ki ba essayer de Panama faut moi na maman moko baza sans réflexion sans raisonnement on va bloko mo ba boba terre à terre solo sur la terre. Si, parce que sur la sortie médiatique, bambote oyo, maman la bango pesa ki batune pousser Davina ça ba sortie médiatique, allo baké, bien si là ça za con, ça pour rien, ça boy. Ça n'a rien à voir na makambwana. Davina ça lui sortie médiatique, n'est ça normal. Davina le bino ma mélomane. Elle a dit pas que non, yo Silas, non. To ye kumani, to yo ya tete, alobi bongote. Abi bino ba mélomane. Bato bozo voir ba fanatique. O bozala à chaque fois bato ba finira belle vie makolo poussière, bato ba finira mwana mwasi wana boye. Boyebi combien de personnes ba ne dépendrait pas mwana mwasi wana. Yebisanga ma beni no belle o Davina lobaki wana. Mais pas belle entreprise en tout cas Gérard Batebe. Nazo yebisa yo. Tozana bato belle ba comédie ba kufa batika ba na bango. Yaya soto bitu banolanda Belleville banosala nenga kenda kanenge ba famille na ba yaka pa Belleville to tchaka caméra ya mokile kanga munoko ba funga sous Belleville parce que Bible lobi pesa la gauche droite yeba te droite c'est pesi gauche yeba non yebisa yo
ozomona eza na makambo mosusu belva asalaka biso bato ozwa yango matema ma eloko tokobomba yango te totiango na écran belva kende opesa bamama ya nini ya sebeko lisala akende paris makina no epo bamama wana na décembre na fondation basala yango na motema ni bolama na motema na ye te motema na ye ozomona akeba mama veve wana akende poto mabina okende no te fo bamama veve wana balia akeba mama na boya pesi eloko bongo ye kuta boyi to insister ka mama te photo cha caméra mama na kutu mtabaki abite fo filma ngo caméra po bozo bina ye mo na mama wana ye boyi mama na abite mama pasteur wana mosa pasteur kondo akondo abite tika bazo ba image abitika bana bazo image po eloko sali o lesi biso to satandaki nango te mama Belleville leka kala bana combien de temps bakunda mama Belleville sa mabele sa kenda kala ba au moins nazo lesa wana ba mama na au moins nazo pesa biloko est ce que baza bana oyo mama na bota e bon mtama lomba bota mwana ngo siko bino muta bongo vraiment ya tete yo ko combattre muta bongo poso mwana no pas zolo banini ke ça fait pitié tant bolo ba mambo ya Kei Davina milliardaire millionnaire tout ça à mon été à répondre bino abi un millionnaire ou bien une millionnaire est-ce que a roleka aza kizengi aza zoba ya mama aza makizengi nga na bengi ya tete zoba comment yo ko kota la polémique na bebe ya Davina tandis que na Davina ba na problème te Davina soka lobe aza milliardaire ou millionnaire et sué wapi abi beaucoup mais ça est trop et sué wapi donc comme ça makambo tozo monati oh moi na nena Davina différence a ina net moi na 26 ans Davina 27 ans mais makambo Davina ça nango moi na zana ngote moi na ba santé 3 fois 4e voisin mi yango azana ngo ya munene otamba tamba kapela wana moi na ba zwa na tirbo Davina ba lala ke na tirbo te voilà mobile non lo moi na mwasi OK moi na Sabrina wana ba fa na Sabrina na Davina ba ndenge moko moi na sa moi na sonit kene ne fomi tuna na bakwandungu wana nga na sala ne fomi kene na bakwandungu ngam na banolo banenga boza oza mwana mabe ozotsa mama na osoni osola ne boye na lo bane boye ba madeso pembe bazoyia poka mabele mela mwana wana ba madeso pembe bazoya komela aubergine baliyebo bazoya komela wana na efomi non yebisa banga be osala soni ozokisa mama bino soni tande bakomedi oyo yabwe kuiti oko ya fini ye bwakimi tati na niveau ya bongo baoyo osimbela mabele ko ya fini ye pio akimi na oyo biso nzambe alola te mwana azanga tata nanga nde nazanga ye après tout ba conseil opesa na changer te ndenge na oyo biso mwana soni nga na oloba nonga na sani fomi mwana soni siko totala soni ya ye mama yango eza soni ya mwana Davina na tanga makombo na sa soni lokwa ye te mama Davina za sama bele masa atambola na soni te lokwa mama na mukolo mama na encourager mwana ndenga fingimbe ndenga lobaka belle ka kuna na langa ngote mama rapporta tsanga bi oh mais bino bokanga mika kai ne mwana etita lobaki ke Belleville na beto mbata na kati wana loba makambo ebele na saka na tisuka ya tanga lekasi na loba no nanu Monso prince Luamba azali na ndaku Sabrina yo kokana monso ya prince te okokana monso ya prince te monso ya prince bazwa ete bababola ete non loba na yo non loba no mama na zo benga ya prince imbécile ya prince imbécile te ya prince comment film atia ye na kati ya tourna oh yo mukoma kote ya ko koma film atia prince Luamba pesa makamba fula ya pesa mbongo très bien mais ye bo yaka na ko ya loyer ye bo za mama lopango la kisa biso ka ya loyer na yo oh mais makambo nga na comprendre ngote mama mukolo bo ndeti yo mama mukolo bo obi ko di gérer yo te mi gérer ko mama mais alors charger bino pe moi trop hein na ba en tout cas je salue Yamsi Yamba passant ati Yamsi Yamba na kati en tout cas ya Rose la jamais moi si Yamsi tout ça Yamsi bala version que hier alors kana ki makango tout ça zela bano to vanta ma to vanti fâché Kalombo to vanti Yamsi Yamba mobile bopona na ça chouette
Yo mosinga na mobali ngana sa shot yo. Ye po mobali. Otala ma yambe boy. Totale Ernest to 20 Ernest Itumba. Mobali nani? Ya linga wanga nango. Ya lo ba yemi MC. Ta yebi neni MC do futela kuna. Ah bien. Alobi na mission ana. Na yebi ete. Na répondre pour na fula e. Na ke van nini oh na pesa mbongo na ke futela na ndako place a futela kakuna. Ayebi ndenge nini. OK. On met que journaliste abimisi est trop primaire terre à terre. Abimi zoba moko de jamais vu. Mama wana. Yo no me yebi mututé. Na yebi ete na yebi groupe asala te. Bon abimisa ba nebele mais mutu loko ye wana zwata na tête. Oyebi ndeni. OK. Yo mutu bo solola na yete oyebi ya misiya ndenge ni. Oyebi ndenge ni ke ya misiya na afutela kana afutela na lemba kuna kota lobi soki chungumuka soki nini na ebite bakota ngote no kende saka no kende ne ya to fandi boyenga na lobi na ebi ya prince te après na ekoloba ke na ebi prince wana na ebi ndako na vanda na suka mboka to no salinga na très bien ngale to no si ya yebi ya mbete na yems ba no sandeni ya yebi yambe te abi ndenge nini ke yambe afu abanova na kuna ya yebi yambe te ma yebi pale ayebi pale yambe ndeni après ça vient ba précision hein bimsana longo bimsana mama soni oyo obike ba yambe wana so ba yaki bana moko mabembe ba tuta baleka vano kima Américain était ailleurs na boba yambe batala babio te sauter. Mais on peut ça mais sauter wali dusu. Mais anga mumi bo anoki mapana. Ah? Ako soye te ce que ça va linya yambe te yamba liaka bakoko te. Ako lia koko te. Ya ça la comparaison lobi to soka Micheline ba yamba ocho kufa molima ya Micheline va epe mana kimia. To zi Micheline na to tie photo Micheline. To zi photo avec tete to tie. Ta Micheline bi ke yamba to kufa tata mwasi na omekata. Amona jeune. Non no ko mekate Micheline wana oyo to kufa oyo ko mekate wana mwasi. Wana mwasi tata mwasi yenda kuma loka mama yamsi responsable ya yambe yalo bike yamba ta fota mama na yamsa bisa fota mama na ebwana ngolo bavandi sie na pembe neka wana za valeur moi ya mama ya ba yamsi yambe ta ata valeur moi sa yambe azana eta kitoko nini ya zana ngo wana kingo esembwa mielo kwa immeuble ya Sozacom bangi kata na Gillette siko batama tala mama silama na loba na yo meka kolu kiwana kingo mwambe wapi to benga ba 7e baga ba kingo mwambe to benga kingo mwambe ye mona mama soni irresponsable ya mama aza ko puye mwana na ya tebe abike mwana osenga Davina akosenga pardon te e bongo Davina va na kita senga nani sila uka pardon akosenge pardon te Davina benga ke zoba za mazoba ya solo kolo nyonso basangela mwana oyo asali mabe baba na ko beta mwana na ye po soni eno ye moko mama mwana moko na za soni nde mwana ne baza bata soni très bien ozomona ti soni ye moko asali tala mpe soni aotanga mpe alobi ye natanga mibali ya kitoko akeka na mibali ne aotanga ka mibali na ye abandi abi nani abandi abi tala nini oyo ta mibali ya kitoko nani fendi mobali kitoko yaya omo ndenge esalaka okoyoka moto ndoka fendi palia yo ta ye moto azomibimisa rais asali fendi asali kasabi fendi mobali na ye ti na rais mibali na ye moko alobi yango na émission na yoki yango te boko apiki mobali mpe ezala nango tovanda bisoka na pale moko tout ça yo finga yambe yo kokana yambe mibali oyo bazwa ya salite na bakokai na yambe voilà Bianca sanga tuka otomboki moto basala maboko abeli bien te suka kembaka boye aloka moto basala maboko babeli bien te mobali akemba makasi bongo
bien que ça yo bingo na PD avec Galaxy PD a zone a kata na ba forme nyonso tala silama na oloba no yete obinga tala na zabo itana kanda na bien bongo Zouma parle qui na TV en tout cas il faut quand même le dire na loba toujours ceux qui parti moko ya quand on a touché en tout cas comme meza ko bela asangisi famille bote mobimba bi boza bembesi bo comprendre mambolo ba te na télévision tant beaucoup misake Davina ana mapangu bino mobiki ana carnet de loyer za pour na bato oyo baba locataire je ne sais pas est-ce que ça la religion ça comprend maman lobi ou pas est-ce que c'est vrai Davina aujourd'hui qu'on confirmer que Davina za mapangu za na Jeep tout ça parce que bobe mbesi bo comprendre ko banana maman qui ne tina suka mwana suka zalio mwana suka famille bota est-ce que Zouma maele hein Zouma za maele tablo kolo est-ce que Zouma maele Zouma na okelo souci Zouma na okelo mawa okele mawa na longo no Bellevue na che Bellevue na makambo na zone sana Zouma vanta mwasi to vanta Davina mwasi nani Zouma ta mwasi na ocha Davina mwasi nani wana mwasi aloka joa kiker Zouma amkusa Zouma mwasi na aloka joa kiker Zouma yo moko nanu oyebi kozwa soin bana te ozolesa bana no fufu elala na dendon ozolesa bana poso mwana azokoka kolia ata leka ye te okosombela mwana ata fanta te ozoprefere moto oprefere alalisa fufu elala olobi na ntango kosombela mwana poso ebenda sante na age ya mwana moke wana ekopesa mwana kibeka to eza kopesa mwana sante mpona wana ya pobesa mwana kibeka to opesa mwana sante obike Zouma mayele te Zouma azoba est-ce que Davina ti ayaki est-ce que Davina ayaki na cahier de loyer ayi na cahier de loyer te Davina ayaki na facture facture à SNEL Davina ayaki na facture oyo elakisaka propriétaire ya lopango très bien tala esika moto ya motu monene azokomprendre te etianga kuna confusion comment moto carnet de loyer na facture eza des choses différentes cahier de loyer yango ya prince ayaki nango ozomona yango de cahier de loyer ya prince ayaki nango alakisi bango na futa ndako ayaki nango wana cahier de loyer ya prince mais Davina elle a mené sa facture oui ozomona aina facture bango bayaki na nini bango bayi na nini alaki mpe so lopango moko boye soupçon mo ezobima me tolobela yango mwasi ma lopango mo ezolinga etekama mpo si nga aza na bacommissionnaire baolinga basomba lopango na sitasi nga na balopango mosusu oyo balopango nini nga naza na bacommissionnaire baolinga basomba lopango na sitasi vie na nga moto asala makambo wana lupango bavie silasi ya sitasi baoteka nga na na suksi nango lupango na bango ya sitasi baoteka ngo vie na nga ya commissionnaire abinanga petit place balance tosala lupango wana eza afi yango asala théâtre ta kutu kombo na ye boye nga bia apa ba mutu boye nga azwaka information na suksi Madame Google. ozomona siko mutu lokola Zouma koyi kovanda afinga Bellevue Zouma mama bota yo mama na yo wana mama na yo Zouma oyo avandaka na mai ya kalamu akokani na Bellevue mama na yo asoni wana alalaka mai soki mbula ezobeta bato fo baluka ndeni yekoya kotombola ye opération péché mama na Zouma na sa ya mai ya kalamu mama no place alalaka nakokani na place Bellevue alalaka ya tete azoloba bato balalaka place ya salite ngai nakota na ndako na chambre bane na yolo awa chambre ba jeune fille ekoza salite bongo bilamba likoambeta ni o bilamba na bakiti likoambeta na salon tina na mbeti ya ta batika bafinga bato na baignorance te tokota na bandako toyebi na meme na ndako ya yamsi yambe ata na ndako ya yamsi yambe
na âge ya Yamsi Yambe atala ndako Yamsa Fute la première porte Fikine et deuxième porte ya Fikine. Deuxième porte à Fikine hein. Et bah OK visiteuse. Ota ndako mwana mobali olingo finga vilain. Aleki mibali no nyos na batata bana na yo aleki bango. Pièce contre pièce. Oh. Aleki na batata bana basumbisa bana wana aleki bango. Pour finir avec vous, en tout cas, on signale que la télévision c'est le temps bien sûr. Le lot, on a mis Barcelone Azo Kemba na insulte ma finga ba critique parce que après ça il conseille pas. Afinga Bellevue azui. Biso to côté là eh. Biso famille bota ba finga ka tour biso to côté là ka to sala ka intervention. To côté là ka to défendre ka ye. Mais ya na te ba finga Bellevue akosimi ba conséquences ba insulte na nyonso twana. Ayo ka moto. Ya finga Bellevue na maramba dati. Bato ba traiter maman Olive na ndenge nyonso ba finga maman Olive ya te. Mais tel ne Barcelone a fini à Bellevue, tel n'est pas na Bellevue. Mais biso to défendaka ye na makambo ne bimakawa azobenga batadi ngala pa na Fikine na témoin tanta bo défendre ngambo bolo na sorti à passeport rouge na zaka nango. Non souffrir. Ah akosibi conséquence à ma finga. Il faut aucun moto. Merci beaucoup. Bien Kazang en tout cas. Merci beaucoup te ngai bo retenir bo Zuma. Maman na yo aza na suka mboka. Aza mwana maya kalamu kote bakota na ndako eteko. Ezo ba te porte to fenêtre. Place maman na zolala. Yo jeune garçon mobimba on otamba na valise, otamba na sac à dos na mtongo place pongi écoute lo na baro lali. Muto yo lingo finga point Luemba ako bombo na ndaku. Afutela ndako yo ko futela te bana lo timo kile ko sila. Posa deux personnes, trois personnes différentes na Yamsi Yambe wana. Zuma. 3 personnes différentes. Et ça, mon beauté. On va chiter. C'est un beau théâtre. Un beau théâtre. Un beau théâtre. De l'autre très fâché, mais. Un beau théâtre. Peut-être la maman chérie, nous t'avons consolé, moi, pour quitter ta maison. On appelle la maman chérie à moi, c'est une beauté. Et si les. Maman José Doustadis. En tout cas, maman te belé dans la maman chérie moi si, maman José Doustadis, maman Niba Super, maman Ningoya, Mputu, et maman Ewin, maman Mamita Dina, la grande H, maman Sakina. Un grand merci à papa Godard et Nico, papa Lengu, merci à Dongo Lessa, Ndamba versus Odette Lessa, maman la Lesline. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema Papi, Irène Kialuta, Motema Richard Nadi Kialuta, Juteli Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, agent César Moko, Adage Olubanda de Turquie, Paris, Turquie, Luanda, et pas Iwapi, Roseming, Yazakuna. Vraiment, merci Naya Prince, merci na Dupiner, merci na Batman de Couture, tout ça, vraiment, nayebi wana vraiment mutu na nga jema ibele on est de cœur avec toi donc mes condoléances vraiment à kufa za papa na biso to ya kotala yo en tout cas famille bota oh il faut qu'il voilà merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir disponibilisé tout votre temps pour venir nous honorer sur ce très beau plateau. Ça en est fini pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. C'était l'art de votre humble serviteur américain à la merveille de la presse congolaise. Merci également à Exode Miké qui était là derrière la caméra. Merci à l'assistance de notre coach Prince Luamba. Un grand merci aussi à Aris Sapou. Un grand merci à Deo. Un grand merci à Dipine. Un grand merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Je dirais aussi un grand merci à Jonathan Ngoma, grand lion, surtout big et sincère condoléances à toute la famille de Gema Ibele, gros bébé de la presse, ma patronne. Et surtout un grand merci aussi à Louange Cassidon Jazzy. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, commenter, partager pour bien propulser cette chaîne, également cette émission. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Au revoir.